Personnalité. Beauté na bino nyonso bandeko balanti ya la personnalité TV na yebi que on est ensemble karandenge tolobaka tozaka ensemble na bino lelo la personnalité TV tozali na kati ya Masina toza na kati ya Masina tozali non loin na marché ya Liberté. Donc bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre et ça toujours humble servante na bino ou celle rabino mosala ti native initiée femme noire femme africaine pièce contre pièce toujours na masolo ya mapangu tozoko banabino ensemble. Donc siko bomoni na telemi na simananga eza na lopango ba maison o bomoni liboso ti na mwasuka esika portail ezali. Donc ba maison ezami satu et puis na kati ezali na bandako. Donc tozali non loin na marché de la Liberté. Donc marché de la Liberté na simana yango nde esika tozali tozokota pona kubeta masolo. Oui, bandeko balandi toza déjà na kati ya lopango ndenge bozali komona lopango ezali na bandako mibale. Eza na bandako mibale ndenge bozali komona penza na bilili eza na bandako mibale ezali clôtureux malgré mopanzi na yango ezali penza achevé comme il faut mais eza déjà na portail eza na portail ezali na ba porte mibale. Donc na kati ya lopango na libanda ezali na ba maison misato libanda ezali na ba maison misato na kati na yango ezali na bandako mibale o bato bazofanda déjà ezali pe na pompe ya mai oyo bomoni. Donc ezana pompe ya mai limite ya lopango ezali esika o bomoni batie ba barrage oyo ya mabaya yango nde ekaboli biso na ba voisin. Donc yango nde ekaboli biso na ba voisin ezali ndenge osali komona lopango yango oyo na bandako pe na kati ezali penza bien kaka ndenge bozomona bilili. Donc courant ezali permanent mai pe ezali permanent courant pe ezali permanent. Donc ba détail ya lopango oyo ezali que batie yango 40 000 à discuter babi 40 000 à discuter na lopango oyo ezali na ba maison misato liboso ezali na sima ya marché ya Liberté. Donc otiki marché ya Liberté obimi directement au komezali non loin na makadam mutuka ekokota ti na kati ya avenue. Donc ezesika moko ya bien courant ezali mai pe ezali balobi awa lopango obozali komona ezali na 40 000 à discuter babi 40 000 à discuter ezali solo ya mosombi na moteki. Doyo mutolingi ozwa lopango ona kati ya Masina na sima ya marché de la Liberté contacter numéro ezali affiché na bas écran na yo. En tout cas ozala jamais déçu. Lopango ezana 3 maisons liboso babi 40 000 à discuter ezali na avenue principale dans na sima ya marché de la Liberté au komi mbala moko na lopango ezali na ba maison commerciale o ezokota déjà mbongo na kati ya lopango. Donc to bengi bino to biboza toujours branché collé scotché pona lopango na bino na kati émission ndenge to mesana. Et toujours continuer toujours na non loin ya marché de la Liberté. Donc na même avenue ya marché de la Liberté ici comme sous yango yo ici qu'on a telemi eza déjà limite yango ane kei na bandako oyo bozomona liboso ezali na 5 portes ezali na 5 portes ezali na studio ezali na chambre et salon na 2 chambres et salon na chambre et salon. Donc ezali penza et esika moko pe commercial lisusu. Donc eza ba place moko commercial ezali non loin na marché de la Liberté. Donc oza déjà na kati ya lopango oki kotonga pe ba maison liboso
po na mopanzi mosusu ezali déjà na ba maison o eza wana donc kotonga pe ba maison liboso obongisi ba oyo ezali ba tuyau peinture en tout cas donc ezali malamu to eza na beta bien balobi awa baza na problème ata mon côté baza na problème ata mon côté espace yango wana toilette ezali na douche kaka ndenge bomoni na bilili donc ezali lopango penza et ezali ko mesurer 14 mètres sur 20 déjà 14 mètres sur 20 babi awa problème ezate ezali kaka yosoki obengi na yo okutu sur terrain obeti masolo en tout cas nyonso ezanango possible car ndenge bozomona ou eza studio ou eza liboso ou ezali chambre et salon ou elandi ezali deux chambres salon puis na suki ezali chambre salon pe oyoyo eza na porte ya bleu oyo yango pe ezali chambre salon lobi wela en tout cas kima na lombango ndenge ka ekoma tango mosusu kokanisa ke oza moto liboso or ezali na bato déjà op bazali kotia déjà misu na lopango ndenge koma nango tango mosusu yo kanisa oza moto liboso ma oza moto liboso te ya komona donc ezali pe na principal mutuka ekokota penza ti na kati ya lopango mutuka ekokota ti na kati ya lopango vraiment mutuka koti babeza na problème ata mon côté ezali na 40 000 donc eza lopango mobimba bazo kabola yango en deux parties balobi 40 000 à discuter na mopandi otolakisi wana babi 40 000 à discuter babeza likambo ya mosombi na moteki yokoma kaka pusana e beta masolo parce que eza nonka likambo lisolo ndenge tolobara nyonso to badiscutera kaka donc balobi eza 40 000 ma c'est à toi ya kozongisa maloba en tout cas biso tozozela okaka tozo continuer toza toujours kaka non loin dans marché de la liberté, non loin dans marché de la liberté, tout a vraiment dans grande avenue, na principale. Et si kapi mutuka eza na facilité ya kokoma ti na kati penza ya lopango. Donc mutuka eza na facilité ya kokoma penza ekomi et sans matata ekomi sans problème. Tozali non loin dans marché de la liberté tozokota poto beta masolo ndenge bozali komona esika basako wana ezali esika oyo ekaboli biso na ba voisin esika oyo ekaboli biso na ba voisin ekei ti na coin esika ba rideau wana ezali eza esika esukili da tozokotaka na kati mpona kozwa ba détail ma eza lopango ya munene toza na kati lopango yango oyo dans lopango yango oyo courant ezali mai ezali na kati ya lopango ba toilette ezali batonga pe déjà donc lopango eza na bandako o bomoni wana ezali chambre et salon eza ndako chambre et salon na mopanzi lisusu awa ezali pe na ndako ya chambre et salon kuna na suka ezali deux chambres salon obomoni wana et puis oyo bomoni ezali studio donc lopango eza monene eza na espace monene tozotambola poto lakisa que ezali na espace ya monene oyo ezali couloir ndenge kaka bozali komona donc espace ezali bana bakosakana bana bakosala baje po espace ezali bomoni bino moko ndenge ezali eza penza monene eza molai ndenge lopango ezali eza vraiment na bacondition pe ya bien courant ezali mai eza na kati ya lopango balobi awa eza pe kaka likambo ya lisolo eza ka likambo ya lisolo balobi babanzango 50 000 à discuter mai yango wana ezobima penza mpona olobaki mai eza na kati ya lopango do baza difficulté ya mai te courant pe ezali to mosusu kolobo te mai ezali te pompe eza étiquette non pompe eza étiquette te pompe ezali kofonctionner
courant peut ezali balobi awa 50 000 à discuter. Babi ezali kambo kara ya lisolo, ezali kambo lisolo po tozana eloko ya koloba te, babi ezali kambo lisolo. Do yo betaka lisolo, yo pusana beta lisolo, salaka ndenge to salaka comme d'habitude ou beti au sololi. Bato baza awa o esala que basolola donc ba commissionnaire bazali mukolo lopango azali aza vraiment permanent donc tango yozo koma et ye aza na facilité ya koyamba yo directement bobeti masolo donc ba commissionnaire bazali peu ya sûr donc zali primo ko ya sûr balobi que 50 000 à discuter moni yomoko ndenge lopango ezaleli o moni yomoko ndenge ezaleli donc ezali na ba porte déjà ya bandako oyo ekotaka mbongo donc courant ezali mai ezali biso to bengi yo kaka to bito sala ndenge to salaka en tout cas biso tozozelaka yo tozozela yo kaka okomela biso sur place et osala nde to salaka po masolo ebetana. Toujours continuer toujours donc tozali déjà libanda ndenge moni na bilili wana ezali environnement comment est-ce que l'environnement ezali donc sans plus tarder ndenge environnement ezali tozokota bomona esika oyo toye donc wana bomoni ezali environnement nango eza kitoko environnement nango ezali penza ya bien kaka nde bozomona esika bandi esika obomoni wana kuna na esika mwa bordure wana ezali esika ebandeli pe esukeli ti na coin esika portail ezali donc environnement eza kitoko aveni mutuka eza na facilité ya kokoma ti na kati ya lopango donc environnement eza toko tozokota déjà yango wana ezali voisin ba voisin bango wana bazotonga ka ndenge ekoma nango système donc biso tozokota déjà pour que tolakisa yo emonge esika toyi déjà na kati lopango ndenge ozomona na bilili lopango yango yo ndenge ozali komona eza na ndako monene ezali clôturé ezali na portail kaka ndenge bozali komona eza pena lopango monene ezali na 2 chambres ezali na 2 portes plutôt ndenge bozomona babi lopango eza monene ndako pe eza monene do bakolo nango bazali sur place balobi ezali ndako ya 4 chambres salon na cuisine donc eza pena lopango monene toilette ezali na sima donc espace pe eza na sima ndenge bomoni espace eza na sima espace pe monene ba toilette yango yo eza ya kotonga déjà ba toilette eza ya kotonga balobi awa bango bakina bango pe musika te bango bazotape na 45 000 à discuter donc nyonso tomoni eza espace ya sima ya ndako eza na toilette batongi ndako eza ndako monene ezali 4 chambres salon cuisine eza 4 chambres salon cuisine donc ezali na carreau ezali na plafond eza pena ndako penza ya monene Tikoloba bango babi 45 000 à discuter babi ezali kambo ya lisolo yo pusana betaka lisolo ndenge to salaka babi ezali kambo ya lisolo donc libanda ndako onde bomoni eza na carreau ezali ti na kati ya ndako eza na carreau ezali na plafond donc courant eza permanent maipe ezali tant mosusu koluka oyeba courant ezali donc toza na kati courant ezali mai pe ezali nzela eza bien oyo mutuka eza na facilité ya kokoma pe ti liboso ya porte ya lopango donc mutuka eza na facilité ya kokoma nzela ezali pe bien donc toza non loin na wenze ya liberté toza non loin na wenze ya liberté ndenge kana oti koloba babi eza likambo ya lisolo
Poussana beta lisolo car ndenge balobi babi 45 000 à discuter donc eza likambo ya lisolo kobanga prêter babi Poussana oya obeta lisolo donc bango bazozela kaka yo maboko ya kofungwama parce que bango bana bongo na problème te bazozela nde yo opusana pembeni oya kobeta ma solo donc eza lopango moya propre kaka ndenge ezali komwana bilili donc ezali lopango moko clôturé eza na ndako ya monene oyo bomoni liboso awa donc caro nango eza ti na kati ya ndako ti na kati ya bachambre caro nango ezali ti na kati ya ndako ti na kati ya bachambre yango balobi bake mosika te batie 45 000 à discuter babi beta lisolo donc sala ndenge tosalaka biso tozeloka maboko ofungwama donc tozozelaka yo oloba liloba suka ndenge omoni image oyo. Merci na bandeko nyonso ya balandi la personnalité TV et bayangai en tout cas merci à trop na ambisi bazabakana mo général John Kimbambo badiva Westwood yagi voix maman beaucoup banque na 4 London City sans oublier Arlette Matoko Nebike Bozaki et Belé liboso ya bekron na bino pour kotala toujours la personnalité TV et longona votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce. En tout cas, Tozali et Longo Nabino, pourquoi pas ba merci na Metintima ingénieur Nabiso azala kiona na sima caméra pour nous causer la bino ba image ya mokolo lelo tolobi biso tozo continuer et pelele ba charge automemisi bino en tout cas la personnalité TV toujours les colobos à la brancher coach toujours na kati la personnalité TV on est ensemble, il y a pas de souci.